ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masendoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamabama, la modèle, Tina Famia Ibe. Masendoki, Enakoma Kobanga, oh. Tonton Kinel. Oh. C'est biloko nanga depuis na tinda. Bande ko nanga ngolo ba bazika biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo ba kolu na tinda kiko. Ah. Mon atteint biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais il comment tu fais? Non. Rita na biloko leki nanga. Bota pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndeza ba moko na studio, aboka ta mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui n'ont ils ont chargé les lots. Tout ça le bureau que nous choisir quand on y a ça quand tu côté de la salle. Ils ont cherché le bureau de Angola fait 45 jours de 45 jours de commis. Il a fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui m'a mon Angola. La conteneur est direct 45 jours sur le bureau là. On a ça sur le bureau sur en voiture vraiment. Mais quel est le jour y en Angola maman? Antonio Miala. Moi, on balie wana. D'ailleurs, je peux dire Rita yaka. N'Angola ça ouais. Angola normalement c'est dans la palanca. La palanca. Donc bana tu Angola ba yebiso komi kana palanca wana. So komi na Mathieu. Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalaka. Oui, ça bande. Komi na hôpital sanator. Okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zakawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc so tout le na rua G batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palanka modumba tutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business bana Suisse bana Belgique bana Italie bana Angleterre numéro wana eza wana Londres oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko toza biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Soba Mesana Kolanda, Irène Masiendo qui TV Identité, Yabunde, oh maman abino la cabino kakaba, histoire vraie pour essa la bino ba vraiment kasi, Nabanda kunabino partout bozali nenge na lobaka nzamba lola, apambola bino pour na patience, na fidélité, na confiance, ndenge bozelaka masolo ya Irène Masiendo qui essa la ka vraiment bien makasi, yango to yebisa kabande konyonson, bazolanda biso partout ba oh nanu ba sabona na sitiote, bo s'abonner au site ya maman bino bandeko déjà bo s'abonner bo partager ka masolo na biso nzamba lola akopambola bino parce que biso tozo sala kaka proverbe 19-20 po sunga yo nanga na suite ya vie masolo tozo beta eza tellement ba histoire o ezali vrai na bomo ya batu ezo sala ke biso peto teyama yango to pesa ka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mi bali na mbongo ya Dorte Achille pesa ndenge na lobaka respect na maman 22 moi so amibla 22 ndaku na verchache ezalaka yo Betty la patronne to bosanité code mboka ya Willy Musheni moto moko bien merci na maman bibi chez Mwanzambi et ou non en direct de 001 BBC de moi-même mais pourquoi pas maman Cornelia Lunta dit la moi na télé si moi si tata na kati ya bundese balobi grâce light cosmétique nde makambo maman zolanda biso partout ozana problème ya po teinture dans eza ya kobeba olingo bongisa nzoto nazo sunga yo na communauté na biso totikala kaka na mafuta moko o elobaka bosolo c'est grâce light cosmétique benga biso okozala jamais dessus ce que bengi maman Cornelia
tuna ye bongo na boutique rebote oza na biloko nini yaya okosepela Graceless Cosmétique balobi wumela bamoure na bamourese mama Irène Masiendoki ayaka boye tobandi ko rappeler ba papa o baza pa mama bumu eza minene tope na ba mama toza na mbuma ya ba pigment soki ozolia mbuma na ba pigment libumu ezokita rapide benga biso toza pe na tangawisi ya ba pigment po na 3e lokolo na ai ya ba pigment ezo ede ba maladie ebele Berveli Mavakala na kati ya Berlin umela petite c'est propre bamoure na bamoureuse mama Irène Masiendoki ayela kabino kaka boye nazo rappeler bandeko mingi bolandaka mama Irène bokende ko s'abonner na site moko ezolakisa makambo ya kitoko kolamba kolakisa ba ndenga kosala soin na ndaku so okoti kaka na YouTube obeti aprenda comme Albertina ezobima obeti kaka aprenda comme Albertina si tu wana ezobima bandeko nanga azosala makambo ya kitoko bokende ko s'abonner kuna boko découvrir makambo ya bien merci na bandeko nso boandaka biso partout to pesa ba bisou na yabe ya Zachary Tulomba mwasi kitoko peta mami la plus belle na kati ya France ya be ya Zachary Tulomba wana ya na ngamoko ya kosamba ezate ba murena ba muriso nazobeta nazoyoka pasi nazoyoka mawa ndenge nazolobake ba mama mingi na poto bakoma lokola bandoki ba mama mingi na poto mawa esila bango lisolo na obete eza lisolo ya ndeko moko azali congolais ya Brazzaville abengi mama Irène parce kaza na pasi alandaka mama Irène alingi asenga conseil asala nini na réaction makambo ezoleka na kati ya libota na ye alobi mama Irène nazalaki na Congo Brazzaville naza na mwasi kopi nanga na balaki na Brazza mwasi nanga komaki na zemi to bande ko luka to sala makambo to ya poto deja nga mama botinga na baleki nanga bazalaka na France mama boti biso 4 nga naza ya liboso leki nanga mobile landinga zaka na France mais akoli awa na France na musola ndisio mobile abotami awa na France na ya suka ya mwasi toza 4 toza kana fille moko ya suka toza 3 garçons mama Irène nga na balaki na Congo Brazzaville mwasi nanga bandaki zemi na saki ba démarche poto ya siko France tant to komi na France to komi la kepa ya mama na biso avant to boaka mes petits frères nango alanda nga nzamba sala grâce à sala kisika moko bien parce que za mukola za déjà plus de 30 ans na France awa asala kisika moko bien vie ki aza père na poto e mutasala bakambu nyonso po ba mama bazwa mikanda eza ipare grâce ne po via ba mama ezala boy na France mama en tant que ko na moi si to vande pas ba mama na bande ko remarquer makamoka kitoko te parce que moi sinanga ki na zemi à 3 mois na bande ko remarquer comportement moi sinanga changer ki makambo ezeka bizarre mama Irène ezala ki vraiment facilité ko va nanga nda kwa mama esali ke photo kende ko bwaka biso toza ba paya na mboka o ba préparer les biso ngunda ngana bwaka na ndenge nanga mwasi abwaka na ndenge ne de façon que zema za ngona mwana sala ke mutu moko a déclarer po epesa biso possibilité ya kovanda na mboka oyo mama Irène tonto kende ko bwaka nga batinde nga côté mususu mwasi pe côté mususu mais tout le temps mwasi nanga zala ka pa biso e moso za pa na biso to benge akoyamba téléphone te mais to za ba pa to uti koya mama Irène na eko comprendre tant ozeme ko munene ke petit frère o alanda nga na sima akomi ko bimana mwasi nanga o nga na balaki ayena zema 3 mois awa na France petit frère nanga propre moi na papa nanga na mama nanga akomi ko bimana ye tant on a aussi les fonds on a kuta nanga na mwasi na longeska na zan landeska mwasi aza to kuta na to sola parce que za mwasi nanga na banjo kumona mwasi suspect na ko zo téléphone na ko comprendre que mwasi azo bimana petit frère nanga propre petit frère nanga na to vandi na epenza esika maote affection penende ezale kina kulutu yibika bana bakoli na poto moi kiteti moi langage moi genre ngana tikala kana bamboka kuna mama Irène na pesa rapport epa ya mama na biso ma biso le bien impossible que ko sala mate ole bagangela mwasi nanga na moni ke bakomi ko chérir mwasi nanga makasi epa mama na biso na baleki nanga na komi le kwa ndeti na komi isolé ba murena ba murezi bolanda so na bokebi ezali théâtre te ezali film te ezali kambozo le kana kati ya vie ya moto yango bokomona mutu musu na nzela ko ya sali crise akufi ba problème ezoleka bato ebele mokili mawesila makamba minene koma mikie na se na tango yango na lobaka Jésus Christ revient bientôt mwana moto azozonga po makambo tozoyoka na mokili oyo ekomi kolekela biso nazokosa bino te de combat de mama Irène bakomi kozwa part ya mwasi nanga bakomi kotolinga mwasi nanga makasi tant mwasi nanga boti nango moke etala mwana mama Irène azo remarquer mwasi a changé complètement na sola na petit frère akomi ko budenga
mama abiso azaka pour mwana na ye ya mobali niveau tokomi nango siko mama na biso a préféré azwa mwasi nanga na mwana bavanda epai ya petit frère nanga mais petit frère na ao jouer rôle ko yende mobali ya mwasi nanga mama ya nazo bateza kindoki kipoto mamo abotinga mama ire na krake naza na mboko naza na mukanda te mwasi yaki nazema 3 mois mwasi otobota bébé siko azokokisa 5 mois mama ire na krake ti nazo bengo boye eza na mi moko toyebanaka na ebanda Brazzaville nda longolinga na Paris abinanga na keva na province po amonaki lokwa na ena miboma na ena mama ire nazo koka mboka ote mwasi na balaki na Congo Brazzaville na ye na epoto mama nanga na baleki nanga bazaka na poto parce que pa mbiso akufa na minute mwasi nanga mama abiso accepter na mwana nanga akoma ne mwasi ya petit frère nanga mama ira na loba te mama zozwa para mwana na ye mama bondele kinanga mingi se bazaka na mboka o bazwa mukande za grâce na ye mère na so comprendre via poto te yango poto eza na kindoki mama ira mbo pesanga conseil na sala nini nazonga nanga Congo Brazzaville nake kosala vie nanga kuna na loba na mwasi aya tokuta to kene province to vanda mwasi ya boyi mama na biso otia bakal akoki kosala na province awaza na bien na mwana azova na ndako mwana ya mwana nga mobali wana za lokola mwana mais mama irani mwasi nanga zo bima na leki nanga histoire vraie o nga moko na kangi pe na soena mama bazo boyango na soena petit frère nanga aobudenga omona ngelo te pona na papier te loko te abina nga soena ozesko bane ba bêtise aobenge nanga police na ozongi so pays leki nanga zo loba nanga bongo mama Irene na krakaki na kome koloba lobanga mona poto mama Irene bata poto nzoka bakoma mitema mabeboy na mama oya botinga akosala nga makambo na zomona mwasi na nga moko na bali na Brazzaville to bundani to ya poto ayena zemi mama Irene nzoka na mimela ki mwasi nde petit frère na nga siko na komi na difficulté pona okekotala ta mwana na nga mama Irene bébé na nga liboso akomi bébé petit frère na mama na nga zo ko accepter baleki nanga bazo ko accepter ba traiter nga lokwa mutu mususu mais naza mwana mama na bango ya liboso pona kozanga mukanda na mboka oyo mama ira na yebate na kosa procédure ni pona récupérer mwasi nazonga nanga Congo poso na proposer mwasi tozonga Congo aolinga te mama Irene so na ve na mboko na kufa te na sala nini bosunganga na naza na France akoyiko sunganga alukilanga solution na mboko pona za na mukanda te tala vie nazo mene na minute na e province pa ya camarade nanga nazolela malamu te naza na ba problème mama Irene na bandi kolando bandakala depuis Brazzaville depuis Congo Brazzaville mama Irene masolo betaka ya potonga na kantango ezaka lokuta mama Irene na vivre ngo na propre famille nanga meka kobeta bopesanga conseil na mboka oyo na koyi kosala ndeti nini pona zonga nanga Congo Brazzaville na yebi ba bureau te mama Irene sko na se retrouver na province parce que camarade nanga mtambe makinga na province naza na relation penate ata na communauté na biso ya bande ya Brazzaville bosunganga so boyoka lisolo bopesanga conseil na koyi kosala ndeti nini pona bima na kati histoire na okufa nazoka mutu ezobeta mama Irene naza na ba problème ba mourir na ba mourir botala mokili mokili lokwa na tokufi te tokomona ebele mwa mbala beti solo mutazwi mwasi na ye aza camarade te petit frère o alandi mwana mama na ye na papa na ye mama abangaza pour petit frère na ye mama Irene wana mama botinga banda Brazzaville mama na nga mwa liboso wana baleki na nga msu babotami na poto msu ba ya mike mama Irene ba traiter lokwa muta balabala na mboko naza maltraité leki na nga zwina mwasi bolingo amour fou mama Irene na mwasi onga na bali na Brazzaville na bengi ferma mwasi nani na luki intervention te mama Irene solution ezate mwasi na nga na petit frère balingani makasi donc mwasi na nga zo mona petit frère na nga fait pour ye muta kopese mukanda mama Irene donc c'est bizarre c'est vraiment bizarre bosunga nga na okufa bamoure na bamoure zinzamba wala pambola bino nde boki solo oyo azali frère na biso azali congolais ya Brazzaville muta pesinga lisolo oyo esali pasi yo mama moboti okolinga fille moko ya kokabola bana na yo bana babima mwasi moko mama aza mutea malamu akobenga na mwana mwasi ya bike yo kotia désordre na via bana nanga oyebaki ya na bali yo banda Afrique boye poto oyo na nda ko comprendre ba présenter yo que petit frère na landi oza mwasi mabe
okobengane me bango balingi mwasi wana bazwi kutuna bebe wana nayebi te soki ezaki ndoki soki mokili yango elingi ekufa yango to bandeko na nga eza facile te ndeko aza na posa aide nzambe apambola bino bopartage lisolo bosabone na Irane Masiendoki TV biso obeta masolo solo tobetaka aubergine te kola mona bino koma sunga ndeko oyo komela biso na commentaire pesa ya mayela yeba bureau te aza mopaya tala mwasi yaki na zema 3 mois beba azosala 5 mois mpona kolobaki mwana mbala asalika 8 mois na France mais leki ne na mwasi ne amour fou na minute yake province epa ya mimo bayebanaka depuis Brazzaville azala na province abia kovanda quelques jours epa nanga po niveau azokende aotoboka mutu na poto aoloba trop bamourir na bamoureuse to banga nzambe bokomela ndeko oyo oza kongola Brazzaville oza na France yoka lisolo so oza na possibilité kosunga frère oyo posa na 8 mois kama tabi akomi na posa zonga ta Brazzaville bauti kobwaka ya pas longtemps bosunga ye soko oza kongola RDC aza ndeko na yo tosungana bolingo ezala kati na biso koka masola boye batapoto tokoma penza mite ya mabe solo po mamo penza atetetetetete nzamba pambola bino tokutani mbala nsima soki mwana moto azongi te bisous bye bye. Ah, merci beaucoup. La deuxième fois, c'est gentil. Ok, je vous en prie, merci. Ah, deuxième fois. Et ça, alors, on a la scène, on a des fixe fashion. Il y a quand même un moment où c'est une fille, ma casquette à la place, elle finit ça. La photo, non, le passe la commission est bien ma classe. Bonjour, ça va? Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et on a tous les vidéos dans la scène, on a fils fashion. Et t'es qu'à bloquer à qualité. Là, qui sont la musique, elle va dans les robes. On a tout un petit monde à ça, la piscine, on a commenté, ah, on a eu un autre blonde. Ça peut être adresse, bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fils Fashion, en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans à niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, vous avez bien accepté le bouton marquage. Ma chérie, on a pour aider. Vous avez qualité parce que là, pour ça, tu as rencontré la bosse, déjà les aides classe. Bana Europe, bana kini bakosaka ngo te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazola kisabino eza na Kinshasa. Fils Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga oza na poso somba sous-vêtements ya kano gene. Collant et loko nyonso oza nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya ba papa ba sengle kitoko ndenge kaka bozomona pona kolatela ba veste. Papa oza libumu mwa munene. Olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu. Benga yaka na Fils Fashion adresse yangwana libumu zo mwa forme chemise evanda po esala bien. Ya ba papa yango toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyonso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa. Toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya ba marque ya propre. Tozana ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambu aubergine ezate. Tozana ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele. Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo. Bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso. Tozana biloko na biso ya kosokolela nzoto. Tozana ba vernis tozana ba rouge à lèvres biloko kitoko pona basi to bosana te ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba sac ya din oh mama Irene na simbi ezali juste pona koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko oh deo ya monoko bongo te
Fils Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu toza pona bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre o ba mayaka pamba te bosombaka na balabala te balobi oyo en direct de